Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème. Mama tozoluka kaka lisungi basunga biso. Papa akufi mikolo eleki ebele sanza mobimba tozokolinga basunga biso tokunda ye po biso mpe totikala libre boye tozomona lokola ebembe ezotambola na biso kaka nzela nyonso tozokende comprendre biso za baafrikain soko moto akufi ebongaka bosala matanga soko esili bokundi mutu na mabele bongo botelemi. Bonsoir papa. Mes condoléances. Depuis le 13 janvier, au lieu d'ici la journée dans le ministère de la Mission, et la présidence de la République. Les autres sont là. Et ça qui m'a dit, la Mikanda, tout ça. Comment il me ce qui est vrai que vous, dans le livre de la communauté de la femme, je demande à la personne de la c'est les moyens pour organiser l'obsèque pour faire l'assemblée. C'est quoi c'est le tout, hein. L'obsèque, nous, on a un moyen pour l'assemblée.
lokola bino botikelaki biso mikanda yango toyaki tosolola na bino toyeba niveau ya problème eza wapi pe solution nini tokoki koaporte po topesa papa na biso esika alala pe na kimia lelo na kinshasa mingi bato bakoki kosala bamatanga ekomi kaka neti evenema batalala négociation kufi na ye ntango mosusu akotika libota na nsima bino kosali milulu ya monene ntango akeye alali bato bazongi na pasi donc oyo eza ya motu eza bango batika mingi bakofanda ye mpe azwa mwa esika na ye ate na nangaki na présente mingi de condoléance ngaki moko aya akotala bino misala ezileka maya koma eza te wati sinon à part structure wana travailler fini. Non, travailler kaka structure. Je vais faire la taille des beaux-arts qui est venue sur le plan de beaux-arts depuis 1990. Je vais comme la 8e année à Liège. Enseigné durant 13 ans. Asili wana somo travailler en privé comme ça comment décider pas de vraiment faire de travailler c'est-à-dire bien wana on s'aliment presque partout la Guadeloupe pas pour nous en tout cas ça oui il n'y a pas de ça pour nous va mettre le numéro on va pas mettre la taille na balitonga yenye mbele ya eske ile mbia badaki kusala na senga mimi sasa na deux sasa na senga ndio wa dunia wa santu wa kama jiba mtu kama badaki kuwe bwana na senga tukupana na kiso wa Kongo na Egypte badem seki surtout dans fait dans Congo tena mkati ya kwa polisi alikuwa na mawe alikuwa hizo msaidia bui ya ina wakati sadaka kati ndio kanalo kwenye kama ni kwa na ye kwa kwa kitu vraiment wa bui na television ba ema de Samoa ndio moja en tout cas abela kitu mais age fois ya age tumalini hapo bon bazolo bano na c'est bana mundele père des années vers 1922 moni le fait na yona ni au moins ça date retenu à 86 ans or yemo kasa yemo kasa c'est-à-dire que faire dans ces temps il est la 86 ans fait 13 ans de différence à cause du côté mundele on a fait ce nous mener tout le monde qui a fait les conditions pour la personne qui s'en même moment il y a le monde même il y a plaisir on a la forêt pour ça नहीं और भाई का नाम था अपन लोग अपन सोचे जो सेरा इसको वापस के बेमेतो अपना मुझे को बात बेले को वापस अपने
ni papa la biso ka na sile mpona fonction ezala eza kaka mpona lisansi te mpona fonction wana vraiment biso na bapesi likolo esala mama tozoluka kaka lisungi basunga biso papa akufi mikolo eleki ebele sanza mobimba tozokolinga basunga biso tokunda ye po biso mpe totikala libre boye tozomona lokola ebembe ezotambola na biso kaka nzela nyonso tozokende comprendre biso za baafricain soko moto akufi ebongaka bosala matanga soko esili bokundi mutu na mabele bongo botelemi kasi lokola sikoyo nga naza semeki na ye direct leki ya mwasi na ye tata azalaki lokola papa na biso tozolinga lisungi po ete papa akende na azonga na mabele ndenge tozongaka. Mama oza mama na biso comprendre ngai pema eza kosila akasi ya koloba eza te. Ça fait 1 mois tobandaki kolela ye mama nzambe apambola yo nzambe asuka yo azala na yo ntango nyonso yo motema malamu toyebi ke ezotambola bien epai na yo lisungi ekomona. Merci mama. Merci mingi mama Bibi. Présence na biso awa ezali consécutive na mukanda oyo mwana ya papa Louvois, mwana na ye ya liboso oyo atikala pe moko parce qu'il a eu, j'ai appris ici abota bana misatu moko nde atikala papa Bernard akomelaki biso mokanda na initiative plus na mokanda wana azalaki koinforme biso liwa papa na ye pe pasi oyo baza nango depuis plus de 30 jours lelo nayoki ke eza déjà 40e jour azali na morgue akufaki moya kokunda ye eza te alors bazaki koluka lisungi po baorganize baobsèque na ye bakunda ye alala esika ya malamu. Mukanda wana lelo toza mardi mukanda wana tozwaki yango semaine passée ezalaki ba si j'ai bonne mémoire ba mercredi ou jeudi nde namonaki mukanda wana mama atindi ngai alobi kende nano esika ya matanga na ndako ya papa Louvois okende koyeba problème eza penza nini nini eza kotungisa nini eza koempêche bango bakunda soki pe solution nini tokoki kosalela po tosunga bango bapesa papa Louvois esika ya kolala ya suka apema na kimia yango tina présence na ngai kozala awa. Otuni ngai mama azalaka na ba comédien atalelaka ba artiste mosusu soki nini te. En fait soki bolandaka misala ya mama Olive depuis kala boko comprendre ke azalaka na place moko oyo akangama lokola liboke te. Na banzi tango azaki première dame voyage na ye ya liboso asalaka na poto amemaka ba artiste comédien te Botembe paix à son âme professeur na université artiste peintre ba artiste ya bikeko neti ba papa Louvois ba artiste ya ba makambo ebele akendaka na bango 150 comédien azalaka te ezaka ba artiste ya makambo mosusu akendaka na bango wapi na Belgique po bakende ko vendre image ya République démocratique du Congo à travers l'art. Eloko wana esalamaka événement wana esalamaka babengaka ngo yambi. Donc les Congolais avec les Belges babeti mbunda pe bazalaka ba spectacle kaka ya percussion esalemaka et puis bakendaka na Bruxelles kaka te ba traverser bazaka na ba grande ville nyonso ya Belgique Mons, Gand,
Bossu bazaka ba place ebele dans le nord, le sud, l'est et l'ouest de la Belgique. Bakendaka na ba école ya minene ko présenter art na biso. Pona kolobake sur le plan artistique, maman ne s'occupe pas que des comédiens. Il est vrai que les comédiens sont les hommes de la télé, ce qui fait que ceux qui azu bobo télévision et yebi, ceux qui lisent koufi télévision et yebi, ceux qui kosoli télévision et yebi. Papa Louvois télévision et zolobate parce que il est dans la sculpture azosa la biloko nae art nae na pembeni. Donc topé sa valeur na mutu na mutu. Ba oyo bazosa la mingi télévision et za artistes comédiens parce que c'est leur vie, on ne peut pas les empêcher de faire ça. Et d'ailleurs, les comédiens, bazako pesa bango valeur te na Congo. La première personne où ya tombola bango, ça la interview na Mbari Osombo, kende ko tuna ka Diombo, kende ko tuna Yandi Mosi, kende ko tuna bango bazwa mutuka ya sika 00 km. Maman Olive sala yango, première dame na kati ya mboka oyo. Donc il faut kokitisa mitema toza kosala pona kosungana eza pona kobunda te mboka eza na ba problème ebele. Chaque fille, chaque fils de la République aza na droit ya kotia musapi esika ye akoki na moyen oyo aza nango poto kende liboso. Plus na internet parce que toke bande ko télévision pe bazali ebele alors biso na kati ya internet oyo ezali koleka na internet ndi esalaka ke tomema yango pe lokola question esika bato bazali koloba ke polémique ekoti na passage ya maman Denise Niagero ndenge alekaki na ngambo kosunga pe bande ko dadi likambala mpona matanga olobi mokolo alobi pe bilo bozalaki kuna balobi ekomi lokola mwa concurrence maman Olive akei ko effacer nini okoki koloba wana eza venin eza langage ya malamu te ngai nakoko soutenir langage wana te. Esika ya matanga porte ekangamaka te, esika ya matanga porte ezalaka polele. Meme ennemi na yo mokolo yo okufi akoki koya kolela yo ekangamaka te. Mama Denise aza première dame ya mboka na biso, il faut kopesa ye respect na ye. Mama Olive azalaki première dame ya mboka na biso, il faut pe kopesa ye respect na ye. Dadi Dikambala abelaki aumeli na maladie à l'occasion à invitation à maman na bonne année na Kingakati. Maman constaté que Dadi est malade asungi na oya kokaki kosala mais on n'a pas atteint les objectifs. Mokano na Nzambe kokisami Dadi akufi eza matanga. Maman Denise aya pesi ba moyen pona ba obsèque biso to saluer action ana, c'est une très bonne action. Alobi te ke lokola na ye boye moto mosusu aleka awa te alobi boye te famille wana baza na bana batikali na nsima. Est-ce que botikela mama Denise po aza première dame amema mokumba nyonso alors que yo na ngai na bato mosusu bakosala quelque chose? Il faut arrêter de faire la polémique, il faut arrêter de comparer nos mamans. Moto na moto aza na personnalité na ye, moto na moto aza na background na ye, moto na moto aza na programme na ye. Soki na programme ya mama Denise abongisi ke lelo na kende sika boye, mama Olive abongisi ke lelo na kende sika boye, eza pona bolamu ya banani? Je pense que eza malamu to ça de la langage positif que langage négatif to tika kokitisa ba mama na biso na potopoto ya boye to tombola bango baza ba mama na biso. Maman Olive resté dans ce pays na mikakatano nyonso mboka ezaki nango atikala kolemba te kosunga. Mama Denise aye azosala mosala eza pe facile te pona ye, eza te ke soki bosali bobundisi non, eza kosunga, eza kosunga loboko moko ebomaka silite balobi yango na lingala. Il faut tosangisa maboko nyonso esangana, biso nyonso tosangisa mboka na biso eza besoin etombwama po etombwama na mafinga te, na concurrence te, na bolingo. Biso nyonso bomoko totonga mboka tosungana. Merci beaucoup maman Angèle parce que bandeko awa baleli pendant 40 jours nini tozali kozela na part ya initiative OL pour na passage ya lelo.
na banzi nakoya esika boye te mpo nazonga nakufa nakanga lisusu matoi na miso nalala te. Koya eza koya mpona kosankerir na situation, kozonga ekozala mpona kozonga kotala ndeni tokoki kosunga bango balamuka na mabele mpo bavandi kaka baza kaka na se balamuki nano te bakundi nano te. Ifo tosunga bango balamuka totia nani papa na biso asalela biso bamonima ebele na Congo. Natikala koyeba te mwana na ye informe nga ke ye mutu aforma liolo pe asona maza isusu na biso te. Bato mingi bayebi liolo me bayebi papa Lufwa te. Donc aza mutu munene quand même na mboka na biso. Et moi je pense que je peux même profiter que za likambo na biso initiative plus te po bakomeli biso parce que bakomelaki déjà bakonzi mosusu mikanda avant. Je pense que c'est une opportunité to sensibiliser bango nyonso bakoka kosunga libota oyo bazala na kimia. On va faire ce qu'on peut pour eloko oyo et continuer ndenge za kokende te. Voilà. Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème.